témoignage nini oyo mabe oza nango lelo na parcours na ya théâtre. Témoignage nini ya mabe oyo garda toujours sauf fani benda ko ngati na commencer la nzambe boye. Si je savais peut-être dans ça théâtre. Ah. Piolo ni sala ba mise chrétien pe ba longo na kati ba groupe ozo ko evre. Papa, musala nzambe eta ekomaka ekoki kokoma bien privé ya mututi. Ah bon, na comprendre que bino boza ba complexé. Boza complexé ya batu o ba pesa ba verset ebelé. Si comme te si on a ba moninga to ba sala so yesu na deuxième émission na peso ka ba verset na mano ba ka ba épître kaka. Na peso verset te o ki Jean 3 ki na peso ti. Po sikoyo po yozo kanisa batu na ndi ba sala nena ndi ba yebi makambanza me ko leka batu. Papa, batu batanga la Bible me ba escroc ba ebelé. Ana ba verset ebelé na mutu me muyibi. Affirmerez-vous que na kati monde de théâtre qui se joue existe. Eza makasi. Makasi ya kosakana te. Ya gravité pona peso pena na affirmango bien. Ya somo kutu. Na kinda tournage moko na bandal. Na zwa poudre ya ndeko moko. Poudre. Tango na pakoli poudre ne pona matana scène na pakoli poudre 5 secondes. Oh mama mama na lobe, mama dele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, dele mabondela, isika nyonso zali. Voilà, tolo na se, ba papa tolo na se, ba mama tolo na se, ndeka générique na biso le bakane générique zote ya biso mbela biso ke tout ça tolo na se. Alors tout le monde tout ça on va pour tout là mais souvent tout ça tout là c'est pour tout le nzambe tout ça nzambe na première position ya makamla biso niyo so lingo bima o nzambe liboso nzela na zo kende lingo sala likambo nzambe liboso olobi na ye ke nzambe tala ba problème na ngai zwango et donc ozo loba ndenge pasteur Kalamba le gardien du temple lobaka soki alingi asala ba prière na ye et là je profite de saluer celui qui est derrière la caméra et je lui appelle mon caméraman présidentiel Jean Mwanza sous moment ba image ça trop clair bon na kati na cette TV au pesa merci na Jean Mwanza parce qu'il m'a accompagné à biso na ba image pour comme la rabino mandako également je fais aussi des coucou à maman Anne Kalambai na peso ba gros bisous bisous que j'aime pourquoi pas aussi à maman Rebecca Kalambai et celui qu'on appelle Jean-Claude Kalambai et c'est des couples Kalambai na peso na mbote. Alors aujourd'hui au galop musical Nectali toujours avec l'actualité toujours avec votre information l'évangile selon l'invité le lot pendant l'imagine selon l'invité dans un moko ya artiste comédien obino tout boyebi azaki na artiste comédien mais bon tout na pourquoi le lot ou yambi une émission dans évangile selon une émission sur évangile selon parce que on nous a appris que à comment évangéliste la bengue pe na solo na pe comme évangéliste oui il m'a confirmé que comme évangéliste mais ensemble avec vous nous allons découvrir na yetoba qu'est-ce qui a fait que comme évangéliste et quant à lui qu'est-ce qu'il attend par l'évangélisation selon lui Jean Dédier na yebite ce que vous avez appris na masini ofungola biso kaka mo mandira ki ya plateau na biso ya tolo na cette TV na pesa invité na ngazana mbote. Bonjour papa Blaise. Bonjour. Boni santé. Kolo bomba biso ça va. Na tuni na kaka po bande ko biso ba comprendre po ngana mo na yo na normal. Ndeka nzambe le bien kola zo bomba. So no boto il fait 2 années. Toi so ka normal. Na yebite oza ignorer ki ya tolo na cette TV 100% Jésus. Na yebite ceux qui oza na message moko ko lancer na bande ko bazo landa yo en direct ya tolo na cette TV. Merci beaucoup. C'est un plaisir de passer na mission Oyo. Parce que nous donc c'est un plaisir. Plaisir à libosser ça nous que bajara ba émission au penzo rezalaga. Ezali. Nga kazaka ba émission Oyo ya ba mame nzoka ba émission boye pesa bien. Donc ça linga pena bien que quelque part peut bazo parler sur Christ donc c'est bien. Bon, c'est ça que Batou Bélé va comment quand ça internet ça va faire des délires. Ça là hors internet aussi on peut prêcher la parole de Dieu à travers internet. Ne Batou Bélé ba éviter, ne Batou Bélé ba baraté. Et on retrouve comment ça les forts moko à travers la chaîne Abisso to na 100% Jésus to amener ba parole de Dieu. Merci beaucoup, na sepeli. Voilà, je ne sais pas on nous a appris que comment évangéliste na éviter biso to vraiment na théâtre. Bato ba ebio o pe ba ebio na on na éviter osaka na moi style moko bima na théâtre o bato belé bazanga na référence o pe to mo bato belé ba bimi ba Blaise ba bimi belé
na bide soki yo bana na bango to yo style ni nga bana ozouele nga joie normal vous avez la tonalité mo joueur ya bana Nigérien ya Niger o bato belé ba yebelo pena non sikona sa ina salon et moi référence bo bato ba otala ba moi référence ah bon peut ça ba message na moi langue on peut ça ba na zama na zara maramu na soko tuna ketso na robana yoti siko pona bato ba copier langue wana yo lo ba ba original soki te pirate ya zara te ordinary ya zara pirate ya zara te o mona eroko nyoto soki ebima tange ebima riboto oya riboto wana yango ya to nyoto etikala na zima yo benga ngo pirate akasi yango uti bongo ngararo veroko ni c'est original na ebité bino de buto ba voilà vous avez compris ça quand même que non les oboyo kaka ye wana oboyo ba mo mikolo ba mo ya na ba tonalité na bango ba Niger tu éviter allez vite comprendre évangéliste Blaise na bengo pena évangéliste Blaise par vous quand on est vous de ce qu'on appelle évangélisation selon vous qu'est-ce qu'est l'évangile? L'évangélisation vient des mots évangile. On a qui est en grec, donc quand on parle de l'évangile, tous les évangiles, mon cas évangile, il y a Christ. Donc quand on dit l'évangélisation, c'est parler de Christ na catégorie nyoso. Bible lobby allez faites les nations mes disciples. Allez faites les nations. On a Christ mutazolo ba bokende osala ba nation ba disciple bo parler bango na tina na ngai. Donc soto ki on a qui ba parler na tina na évangile ya Christ. Donc c'est ça. Bon, souvent na monara mutuna domaine na ye azosala na œuvre zo ko vrai. S'il s'agit qu'il faut apporter message moko vivante à comme on monde o yazo ko vrai. Disons net yoza na théâtre bongo. Peut-être selon moi na biko ça l'effort au même évangile dans monde o yozo ko vrai déjà dans monde de théâtre. Est-ce que déjà ozo déjà likanisi wana ke ndengo sangana na bande ko bosala théâtre ozo temps ya ko partager na bango yo ba nzambe. Bon, vous savez monde ya cinéma et un monde ya ba tendance. Monde ya cinéma et un monde ya ba tendance. Ata batu o baloba ke bango bazaka groupe chrétien. Au monde na katikati ba groupe chrétien pe ka ba tendance ezali. Tendance ya ba Christu na tendance ya ba Christu te. Tendance ya ba paka no pe ka ezaka na kati wana. Donc c'est par rapport ya kolobake na nina lobake komema évangile déjà musala na salaka na te ya kabatu na part ya Christ déjà na musala. Et les Ingolobaka te nazala tango solo la pasteur Jean-Paul Mayata. Nazala na rôle kaka moko na joa tango sous pasteur. Ne awana penza za frère non. Déjà na façon on a travaillé là. Na memara déjà évangile. Net dernièrement na to tourner film moko wa zala moto. Na zala moto wana je na teyi batu na pesi identité fausseté ya batu moko o balukaka ko pesa identité ya bana ya poto mabe. Déjà tant on a incarné rôle ya mutu moko boye azo bebisa identité ya batu. Mutu moko boye ayaka Congo akendeke ya zonga poto ayaka na Congo azo ya na Congo bali 100 femmes. Déjà tant on a pesi identité nazo jouer déjà na mabe ya mutu wana déjà nazo te ya batu. C'est déjà je parle de quelque chose. Nazo pesa déjà conseil. Et ça ka tena yibisa batu. Soki na bani ko yibisa batu na kati ya rôle na na kotisi identité mususu rôle na nge baby. Mais soki na ju rôle ya pasteur wana ndi pe no sentir nga ce qu'on a pona ngai. Voilà. Donc est-ce que on peut déjà temps enfant na bande ko na yo ba comédien. Donc question na vraiment so peut éclaircir question na ngai na moni peut-être au comprendre nga vraiment tellement pas bien. Est-ce que vous déjà temps on fait ça bande ko na ba comédien, baptiste comédien, baptiste cinéaste. Ou zo attendre moi 10 minutes au partager na bango évangile. Nakolo banayo oui. Na ba oyo balingaka ba oba mesana kozala na ba milliers na ngai. Vous savez c'est difficile hein. Parce que déjà dans monde kako yo na monde na biso oyo. Eza passe nani na comment passer intel atika na. Parce que azana identité na yo azana kala na yo na mutu na ye. Donc si tant ozolo bana na tina ba oyo moni lelo ba oyo ba yebi ba ope ba yebi pété ba yebi té. Attends vous expliquer mutu de la part du Seigneur.
ce que tu as président Massas, c'est président Massas, tu as expliqué bien. Président Massas Kabamba, on a PC Moto. Il y a scellé. Et ça, moi, tu as un sali temps, tu as un mais dans le cas où tu as un torche, mais tu as un kaka. Il y a un temps expliqué bien. Bon, il y a Mindondo, personnel, oui. donc inutile au loba mais oba yebi na bango ba yebi. Ensuite ngana za jar ya batu oyote basala la publicité na bango. Nous sommes là pour parler de Christ. Tout ça la publicité à Christ. Tout ça on a besoin de ça la publicité à batu te que ngana sambe la fona changer na habillement, na banota ba costume, ba cravate pour mon nganeti na zala so unité. Moi je reste comme je suis. Peu déranger na bonzambete. Donc, si on parle, on a bien tiré question, c'est-à-dire, na milliers de théâtres, on a bateau au pays, ça bateau, on a pour nous évangile, on a bateau au pays. Bien sûr, bah ça. Oh, bon, quand c'est tout ça, on a bateau ensemble la bazate. Oh, tout le monde a eu bisao qui assemble la. Muto le bano assemble la tazate. Muto nyo swazawana assemble la ka. Pe ayebi Yesu. Ate azate. Est-ce que na oyebi so que na milliers na biso bate bazate. Ate c'est celui qui ne connaît rien. Ayebi rien de la part du Seigneur. Comprendre. Mais ils ont un bateau bayebi Christ malgré ba faiblesse na bango, malgré ba erreur na bango, mais bayebi nkolo. Vous comprenez? Tant to lobela to lobela makama nzambe. Problème na biso ezalaka mi bato batala ka bato na lobby. Bato batala ka bato na leloté. Atalo na lobby, atalo na passi. Ata na passa za moyibi. Ah. Leloté. Mwana yokiza. Donc tika. Parce que yo mondo mo mizwa ka tant que vous évangéliste lelo. Na bato ce que ne ba zorona les passer nous arrande. Bon, passer na ngai ngam na bien koleka nga. Pour mutu mso ko betela nga le passer na ngate. Pour lobita mso ko mona ngai par exemple. O mona nga place mo boye na tamso na linga mona mwasi mo boye ozalaka. Na linga fimo mama na lelio mabeta la nga ba mwanu ba mwindu na yo donc vraiment ozalaka kitaka migi tika zaranga. Siko ye tellement tozalaka na jour ango. Siko ezaka tamso na 1997. So azaka na 97 na mutu na ye. Azana 97 na ngaya série wana ndito no kende ba maya pembe ba ya tikala kana eloko wana. Parce que jour ba yebise que non na jour to kenaki église to kenaki na blesse ko tumtateki. Tika ba je eloni ya oloba. Nezi na kena jour na Luanda a passant ba bengisa ngai to zaka na séminaire mona zaki parmi ba intervenant. Na mati na cherta na koti na mati na cheribwe. Frère moi azalaka au monde cette type qui expression mutu changer. Pas monio. Alongoli lineti. Yeto. Ngata ba grande sœur na ngai. Nazo pesa salia Mati Matondo Lukanu esika zali na pesa bambote belé. Denzu la dende la grande sœur na ngai ba grande sœur na passe o ngana landi. Denzu la dende Lukanu donc pas zali wana bambote belé. Soit zazana Luanda. Première fois bamona nga na oteya na scandaliser bango. Parce que yebi na makambo wana te. On prépare bango te que non c'est nazana temps on préparer bango te. Nga na préparer bango loni. Na sa bango te au moni voyer que na komi parce que to za pele na ngo esika mote. Et considère que ba écoute nga na modération. Na mati na fongoli Bible na bandi première introduction na ta na sisi aibisi mutazaki pemena mi muto akolobani na zaka mutatete akolobela biso ninya te nini comprendre tant aussi si musala na kitia hier bi na papa o epatengai obimisaki nini non lobate. Parce que les gens pensent souvent que non muto mo ngano muta théâtre donc il a la comédie en lui. Donc déjà est-ce que neto zalaka boye to zalaka responsable na ngata banda kuna biso nous avons aussi des enfants nous éduquons aussi des enfants. Est-ce que bana na biso ba yebi biso ka ke to bina ka bina na ba théâtre non pour les bébés ba na minso bazo ndima te que non évangéliste Blaise papa na lingité na lobaki etalinga te tamso ko zala mabe. Oui, le problème est ali laisser parler les gens. mais est-ce que il faut ça l'effort au convaincre bango nazana effort ya ko sala ya convaincre batu Saint-Esprit mta convaincre batu. Ce n'est pas l'homme. Moutazana il faut au salatin. Yo aussi sur combien de pasteurs to yebaka awa boy azu parler neti ya sumu kate mais lelo ba scandale. Yo bien ngote. Oui. Si non, non, le problème c'est quoi? Le problème c'est ali mutoyeba appel naïe.
bato baye kosala tourisme na musala nzambe baza ebele. Par exemple. Baye na bango eza copre na ye ala muki na tonga la bigi non kasi nazo pesa nazo loba. Aye la muki na tonga la bigi non ne za boye photo bande église. Baza na bango. Abandi pe église bakutani na 3 personnes boye asiti atinda ka bana mo ba ke no yeba ba via batu bango ba prophétiser. Eza copre na ye. Dites-nous. Ça n'a pas de. Parce qu'on parle des choses qu'on connaît et on voit. Est-ce qu'il faut aller à la télévision na motanga ba komba boy muto aza aventurier muto aza boy. Mais quand même oyebi bango. Mais toyebani musala nzambe papa. Muto aza na eloko nzambe amilaki sake pa batuti. Okutala eka comprendre que muto aza na nzambe. Est-ce que tant oyebi que muto e musala zo sala bozo ko sala même musala mais zo sala ndenge sengeta zo finga sabino. Alors de eloko ni yoko ko sala po o meka pe ko intercaler na musala na zo sala même on a doiti. Oyebi makama nzambe eza compliqué. Makama nzambe eza compliqué. Bible le dit si Dieu donne mission après ça en a provision. Nzambe tanga zo pesa bato provision. Provision numéro 1 nzambe pesa ka ezalaka Saint-Esprit. Oui. Pour na ko faire véhiculer évangile pour na kotambola na mutu. Oyebi mutu azana nzambe so comme une sika moko, ce n'est pas à lui de montrer, c'est le Saint-Esprit de montrer aux gens que oyo aza mosala na nzambe. Bible lobi Christ aye pour azwa baptême na Marc, eza na Marc. Christ aye pas azwa baptême. Tanga koti na mai Jean-Baptiste akitisi na mai tanga bimi. Bible lobi Saint-Esprit aye na forme ya colombe. Pe elobi. Celui-ci est mon fils à qui j'ai mis toute la confiance. Écoutez-les. Ce n'est pas à biso tout le monde ça la témoignage à ba vie na biso. Oui. Est-ce que nayebi ke obomba na yo mutu nyonso na milieu azaleli azana makambo ebele pa kutana nango nayebi te témoignage nini oyo mabe ozana ngo lelo na parcours na yo ya théâtre témoignage nini ya mabe oyo gardera toujours so fani benda ke minga tina commencer la nzambe boye si je savais peut-être dans na sa théâtre te. Et ça moi nazana batte bon témoignage à mabe et kozala. Bon, je ne sais pas, il faut réfléchir. Mais quand même, vous êtes conscient qu'il y a un coup de maman la théâtre. Non, tout ça, tout. Ma maman est belé. Ngana eloko moko mais na monde théâtre té. Ngana eloko mo na monde la musique parce que je fais aussi de la musique. Oui. Ngana eloko mo etikala na monde ya musique, to kendaka. Il y a une musique ni chrétienne. Musique chrétienne ka. Ngana beti na bapandi sango. Ya maison mbungu. Bapandi sango na Yesu na maison mungu n'est pas na beti ba musique nanga na beti na frère Moïse Matuta na Shekina international. Est-ce que le loi reconnaîtra toujours naza obligé te pour tout na ye pour ngana lobby ka esika ngana leki na beti na frère Moïse Matuta apport na yo pas frère Moïse Matuta nini ebele parce que nazaki chef d'orchestre ya Shekina international. On participe pas na banzembo ya kosaka na kutu te dernier sprint album na dernier sprint. Ker na ye ya na akotela yo na clip ya na akotela yo motema po yo zali elonga nanga to salango na ye ngam na sala clip wana banzambo eza mwa mingi ata fois tout dépendant tout fongona parenthèse parce que l'on ça la raba musique chrétienne pe ba longwa na ba groupe bango bazali bon to la yebi moko pe na kata groupe na biso yebi de mwanda de yo wana leki na ngai yepa longo na kata siko deyo wana omoni deyo so na bike ayembaka lokola nga tant so na ko exagérer. C'est un frère qui bosse bien so samusa na ye bien aza penda ndeko na ngai leki na ngai ya mobali mais so tuni nga oyebisa siko ni sala ba musique chrétien pe ba longo na kata ba groupe bazo ko evrer papa musala nzambe eta ekomaka ekoki kokoma bien privé ya mutu te. Eza musala nzambe ko komisa ngo teneti musala ya poche na yo te. Eza musala nzambe. Maman Anne, vous comprenez qu'il y a un message qui sort par là. Pourquoi pas aussi couple Mboa qui papa Freddy et maman Karine. Vous comprenez qu'il y a un message mais obimanasi wana musala nzambe ko koma jamais propriété privée. Ah, n'habitez par là message ngo pesa biso. Nalina lobabo. Quand Dieu appelle quelqu'un atindaka batu pembeni na ye po ba épauler ministère na ye batu wana o nzamba tindi pembeni po baza be esclave te
baye ko épauler ministère non ce sont des ministres baye ko épauler ministère na kokomisa bango lokwa ba bien privé na yo te que yo ndem toza danger yo ndem to sukisi ba ministère ali siko bango ne baza ba mikala na non c'est-à-dire Moïse Matouta zwaki bino bokoma comme bien privé na ye non problème ezaki problème à vision oui problème ezaki problème à vision ndeko azana vision azaki na vision na ye mais na kati ya vision na ye azaki na batu na ye oyo bazaki pembeni ba na ko sunga na musala mais le frère c'est comme si il azaki na besoin ça la carrière solo parce que solo ça la carrière solo faut ça lango yo moko ni musicien ozaka musicien na studio ba betelo ba ki mais tant que déjà batu pembeni no mano travailler na yo de que c'est batu wana bazoko épauler ministère na de so zo lipa boka bolana bango mais c'est comme zo lipa obozana nous n'est pas bébé. Donc c'est-à-dire pour éclaircir ba abonné na biso balani na biso nyonso ya tolo na 600% Jésus. Donc c'est-à-dire Moïse Matouta azaki na vision à sa la carrière solo. Donc le quoi azaki na vision à sa carrière solo il fallait qu'il amemango yemoko. Mais te wana pena carrière solo. Voilà carrière solo mais ce que le quoi azaki bino déjà bino na pembe na ye azaki sur carrière solo te. Et comment le quoi bino besoin accompagner normalement si on a vu quelque chose il faut partager na bino. Donc par là si il faut comprendre et l'autre baby si bana mai bana nzambe lo pe kabuli bana nzambe zaki kamali konda bana nzambe bazo se retrouver na kati ya bongo pona kolobela mangama mbongo eza tabou ya tabou est-ce que bana nzambe boko kabona pona mamotali kasi po batu bazalaka bon comment dirais-je po batu bon na éviter son koloba neni po batu baza ebele o baza na vision mais et lo kezo kabola batu zakaka ba incompréhension dans son domaine ya finance ba incompréhension dans so po ba welela ke lo moboye donc frère Moïse Matouta bando te yoni ce que na nga mi kota frère Moïse ngazo ba en général nazolobela tozolobela pas sur zakit nazolo kasi nazolobela mingi en général nazolobela ka mingi frère Moïse te en général te to salango déjà que ezala en général pour ezala te que le rôle to lobela de frère Moïse pour nga na problème na frère Moïse te c'est mon frère tozaki né ensemble bon azana vie na le lazo sala comprendre ngapi na sala vie nanga mais j'étais parmi ba piliers ya makasi na katikata groupe na Shekina international le kufa abomaki yango asala groupe na lelo o azana ngo lisusu na ga isupi batu balongwe lisusu bon je sais pas si quoi on a fait boluka yemoko boy baso ine bon yo tant que mutu no zaki ne kalozwa ke tanto benge papa ndenge parce que papa non tokuta na rare. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens bozo sangana bozo kabona est-ce que yo fana na lola to fana na mukili na fana na mukili kasi makambo zolika na mukili yo zo mona ngote en fait ni tina makambo zo mona na mukili ya bapagano siko tina makambo bana nzambe pe na kata bana nzambe zo mona même phénomène l'église lelo surtout na 20e siècle autozanango pour comprendre que semence ya diable ezali ko evre makasi komi tungisa matin kende pa ba misie bazali kende pa baptiste misie bazali kota na ba église kota na ba milliers oyo bato bazo sala bazo linga ba lobela makambo nzambe makasi nde vous verrez là où il y a des problèmes sérieux. Il y a des problèmes sérieux au sein de l'église oh bato bazo linga ba finikango elamba. Il y a des problèmes sérieux. Ba division, ba dispute, ba séparation, ba toute séparation te ba division penza. Pour séparation cause la normale, tout se séparer normal. Mais division, des incompréhensions, ba poison, il y a des choses. Ce qui ba moi je le dis tout haut. Là où Bible dit là où règne mon esprit, c'est là où règne la paix et la liberté. Et si ka o esprit nzambeza au mona pesa liberté fezala. Mais ce que comme ne sika liberté zate pesa te nzambazate. Mutu na mutu. Oh nzambazate. Nzambazate to betaka masolo ya obomba te. Omoni lelo bato balingaka soza mosala nzambe fozala na ba sens moko neti vous savez le Dieu de nos ancêtres, il faut foncer au kiti mungo. Non. Non. On y Paul azaki soka kotine sika bato ba panzani mais azaka mona sa bongo mutema oui bazo zoye na semence wana azaki soka zolo bazo papa nzambe nde muta brisaka mutu batu te voilà nzambe nde brisaka batu mutu te muta brisaka mutu problème tozo kine so malembe na suka émission na biso na ce que no ozo bimisa mo biloko moko c'est important parce que il y a certains pasteurs oyo
parce que la carte charismatique ce que yo komona oka boy tout le monde a pasteur mon kaka body ozoka loba oza étiqueté eza étiqueté ozana éthique pastorale te ozana éthique non qu'est-ce que tu olingo lobelanga na éthique ola ta ba costume na ba cravate pona yo wando benga ngo éthique mais pona ko escroquer batou yango zo benga ngo éthique donc soki muto aza normal azane simple alati body na ya ti pantalon na jean afani na ye normal pantalon kata fumbwa afani na ye à l'aise boye olobi na ye wana eza éthique mais on nous apprend aussi ba kata fumbwa beza monde satanique kasi totambola mutakala te totambola na mutakala omoni yoka je vais te dire quelque chose ngai nazaka mingi na Luanda prédicateur moka uta Canada aya oteya nakutana na ete nazoki chance akutana na ete mais namona na ba photo ana lox ya mulai natala bandi ya ba motar bakoma Jésus-Christ est Seigneur ya ba motar batamona na ba motar rebele Jésus-Christ est Seigneur mais baza ba motar toyebi ke bandi wana batona nyonso bazaka ba sauvage batamona na ba mbeli bakataka bato mais baza ba chrétien mon frère nkolo abengaka bato ndenge azali nde siko abandi kopesa mutu forme yana makambo osalela yango effort omonaka yango moko elongwa na vie na yo malembe ezolongwa ocomprendre nazopesa sere na ngai joli deta moto na mwana nzambe mpe mosala nzambe mbote esika azali akotémoigne bien likambo na oloba akotémoigne kitoko makambo oyo na oloba ke outa na vie moko boye ya monde tu étais mondaine ozalaki na vie moko ya bien te obongoli motema. Vous croyez que vie wana e otiko mbala moko? Non, il y a des sacrifices à payer pour le connaître bimana vie na yo. Vous comprenez? Biso to uti na ba musique ya mukili. Nga na beti na musique ya mukili, na beti na batutu kaluji, na beti na bamboshi lipasa, azabazali ba nde na so ba bosoko tuni ba oloba. Na beti na ba promise musique, na beti na bamboshi lipasa, na beti na batutu kaluji, na beti na ba Al Pacino personam. Semence ya mukili eza nanu ezalaki nanu na vie na ye kokota na vie na bandi kosambela mais ya batanto plutôt mais nazaka na vie na semence wana ya musique na ye kokota nango ti malembe ozo tâtonner oyi nango ti na mi théâtre ozo tâtonner kaka. Vous croyez que lobi nango na tongo la muki komi mosala nzambi mbala moko changer bilamba? Non. Donc c'est que nous avons ba semence wana mikim kiza. Nazana ngai na besoin na témoigner ngo pa batouté. Le problème ezali que to tikande hypocrisie. Voilà. Vous comprenez? So mela masanga na miso batu. Tika kosa biso ke batiango na nini na cafetier. Oyo melela na ndako te, o sa mabeti. So lata bilamba na omoni na linga ko lata pantalon Weston. Lata Weston na yo. So le tenga penda pantalon faut la moya dongi. Lata dongi na yo. Mais non, qu'est-ce qui fait que mutunyo soka so za na monde moko ya mama be. Donc il faut que le moko frapper pour reconnaître grandeur ya Dieu pour bongo la mutema. Rien ne nous empêche de dire que peut-être yo tu fais part au kutana mtu na problème moko songolo na monde na théâtre moi makama mulile beta ka on sala ke no. Non, ngai makama mulili na théâtre ngana ke kota na kata na kota na théâtre sina yamba Yesu. Mais quand même, la monde a été écouté na batu comme mulili. Mais eza bango ngana na pese notre exemple. C'est juste une question pour savoir que na ngana ina lobana oui to kutana na batu ebele ngana kana tournage mona atanga ko te expression na ngekena. Ndeko mo lingo sala mo accident mongo wana. Na kinda tournage moko na bandal nazwa poudre ya ndeko moko poudre. Tant on a pas collé poudre ne pona matana scène na pas collé poudre 5 secondes ba bouton. Oh. Ya minene. Na timi na gitalata na zomi tala bolinga bi qu'est-ce qui se passe? Na bimi na libanda na luki kati na mai mutu tozaki na binanga vie tele lungi le lungi vimbi. Na kina sengi mai na kati na tina kati na kina bano sokole lungi. J'ai prié dans quelques minutes boye. Ici. Ndeko wana na tanga nanga komona ete me to na bima libanda totala ni ngai na ye
akitielongi na se atali oke babuto eza te akitielongi na se batémoignage eza ebele ya loboko ya nzambe eza ebele oyo mpe lelo oyo esilisi wana mposa kosala ya kosala théâtre sans nzambe. Non, théâtre déjà omoni ye est-ce que bato bon nayebi te nana asala théâtre sans nzambe bato basala mpe na bato basala théâtre sans nzambe par rapport ya ndeko oyo wana déjà ezalaki ke mpo naza na nkolo mposo nazalaki na nkolo te eza catastrophe kasi yango nabi kasi ndenge wana mpe kolinga mpe kocontinue te ekosimba te théâtre nga na osala te bon ensuite mpe ndenge nakendeke déjà nga nazala so naninga mata na scène natelemaka na pembeni nabondelaka déjà nzambe. Mais il y a des différentes prières tout ça ressemble ensemble neka papa tozala banzambe ebele tona bato ebele tokendaka na bango mona mpena komoni mpenaki moto oyo tomprendre mpenaki oyo azalaka na eloko neti na théâtre nzambe ni basalela biso nga asambelaka yesu kristo siko bandeko na yo mosu ya théâtre nayebi te fo luka bango tuna bango te par rapport ya ka oyo mais tozala banzambe ebele nzambe ni oyo okutana nango tozala banzambe ebele te nga nayebi banzambe na bango te nga nayebi nzambe oyo yango na otémoine Christ Jésus Christ faut tuna bango soki nzambe ni basambela parce que nde toza aboye moto mosusu oyo olobi to prier papa to banda mosala to prier nini baso balingana mo makambo koprier te siko par là to comprendre nini to comprendre ke aza na semence mosusu ana semence différente semence mosusu tant que yo évangéliste rôle na yo to devoir non ko exercer likolo ndo papa parler de Christ il faut osala convaincu ya oyebisa moto tina na Christ soza convaincu to ça te yo sala te parce que parmi bata théâtre moto nini oyo pensaka lelo soki oza frappé na Saint-Esprit que faut obongolisa moto moko théâtre moto nana makasi obongolisa moto motema te poni oposi nzambe nemi tabongolisa Saint-Esprit rôle eza eza rôle ya Saint-Esprit a touché yo o prêcher moto moko comédien moko a changer bongola moto mokolo eloko yango oya na oluka ona ebisa o moto yango pour le moment na yete moto yango mpe oza que bongola moto ma so mona moto atelemela molimo na nzambe zuka ndenge bapensaka na bango na passé na bon papa oyebi nzambe nayebiselo mo Paul aye na mboka moko aoteya Paul amati likolo aoteya tant Paul azoteya ezalaki na jeune garçon moko Etikis abi bon tellement Paul ateyaki tant molai nani Etikis alabi naluka place moko na fanda akana fana pembe na fenêtre pour mon pépé pour le collétage na deuxième niveau qui fani on pembe na fenêtre Bible lobi Paul enseigné il a enseigné longtemps peuple wana bazaki na besoin pour ba yebisaki Paul que biso nanto expérimenter puissance ya nzambe te sikoyo il fallait événement moko salama po ba comprendre que nzambe o basambela kaza na bomoi Paul ateya Etikis akui na deuxième niveau akui na mabele boum panique koti mutakufi Paul akiti na se atali Etikis ayebisi bato bazaki na bine son esprit est en lui molimo na ezana nukati na ye bazuye bamemi Etikis na likolo. Il fallait pour la prier pour naïe et Tikisa la mais pour la continuer à enseigner. Enseigner, c'est Tikisa la mukai. Donc parla na nina lobani. Et ana bato misusu oba ni manzambe te. Soki tana bangwe koki pandi manzambe à travers nga nzamba osala événement mobo ondima. Donc nzamba memare loko mobo pour na loba pour nous avons besoin de besoin de la publicité nangati. Nous avons besoin de yangoti. Nous avons besoin de frère moi pasteur propre boy, pasteur propre boy pasteur fashion. Pasteur propre boy non. Nous avons besoin de ça là. Tolobela nzambe. Tolobela nzambe na ba capacité na ye nyonso. Tous en a besoin ya komikumisate. Tous en a besoin te Paul Koutasolo baki je me fais faible. Je me fais faible pour gagner les faibles. Je me fais pauvre pour gagner les pauvres.
expliquer nga siko faible na pauvre. Quelle pauvreté o ya banolo bena faiblesse banolo bezani. Donc akoko taper na millier bandumba pour gagner bandumba. Alors qu'il ne peut pas être pauvre, il n'y a pas de pantalon, il pasuka pour kaka apé sa identité, on a gagné. Donc, inutile, il y a que ça, les langues débat, il y a makambo, Christ est venu pour les pécheurs. Ceux qui battent ma soumba, c'est là qui téye sur yate. Voilà, notre dernière question, aux pas monsieur à répondre. Bisso, confirmez, affirmerez-vous qu'il y a un cas de monde de théâtre qui s'est joué? Et ça, makasi. Makasi, il y a que ça kanate. Il y a gravité pour na peso pena na affirmant bien. Il y a somme au couteau. Mais qui s'y n'a yé ça? La Bible est totale sa biso. Lumière na ténèbres qui jamais vous avez comme encore. Ce que bien vous s'en Christ a lobby botika bango ba beaucoup l'ensemble longo. Tous en avons ensemble. Bon souvent ba sangani ba beti ba obeta mututé. Bana monta obeta te pe ne bazarna ba yebi ke ba obeta mututé. Voilà, tout ça l'émission vraiment du début jusqu'à presque à la fin. Tu comprends que non? Vous comprenez que non? Évangéliste Blaise Azanon Mir na ba passage té. Et on vous la Bible dit pour te dire que oh il fallait na ça neni. Na baka Bible le na Jean-Marc papa. Parce que te dis que ba zela. OK bien. Keba ya. Keba. Kasi keba. Ti nazo kebiso keba. Pour na mutu na ba apparence te. Bula na ba apparence te. Parce que so pesa ba verset biblique belé né ayebi makamanza mingi. Te. Eza na batu misusu yoka tikana loba. Tikanga na loba. Na batu na ba référence. Ke botanga na Jean. Makamunga na loba. Na fondango te. Nana ebi lisolo etikiste. Siko mutu ozongo wa. Akena acte des apôtres. Voilà, yengo siko fekito bana nango. Il fallait toke bongo acte des apôtres, kena acte des apôtres que kuta etiki yenini. Kena tozomona ko otango na livre mo boye yango obisela biso. Tala nakutana na mutu moko te sona binalo na kene na kikana acte des apôtres lisolo ya Paul. Acte des apôtres côté ni. Nazo ya te papa. Ozana besoin ba précision. Mais au moins bato les gens veillent de près pour au moins les Bible les Bible dans l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Dans la Jean, dans la Marc, surtout on peut biso ba Jean wana. Photo yeba Jean Mwanza wa caméra mais to Jean 1 et puis que Jean tina verset nini. Bon, na kanisa qui bon, ezala on peut ka faute na yote. Yala on faute na yote. Exactement ozala mingi na batu oyo baloba. Omoni ngai na zana expérience ya makamanzambe ona ko banobetela ngo lisolo lelo te. Comprendre. Na yebi ke mission na ba Christ balanda ngo mingi. Ba pasteur pe balanda ngo. Omoni tant na solo bila sona lobi eloko boy. Atana tangi verset te, atana bi Jean 3:16 te à comprendre déjà que eloko est à place boy. Si go disait la nazo ya oh papa, calme-toi. OK, merci. Calme-toi, nazo ya na ngai. Ogolobango par rapport à bateau yo ba yebi yango te. Oyo batamso ayebi verset yango te. Na pesi ngana pesi bango devoir. Na perben atanga pe Bible bien Luka na acte des apôtres kena banana intina suka Luka au monde. Voilà. Il y a une facilité. Merci de Luka qui facilité parce que tout en a pasteur dernièrement avec na pasteur mon quand ça une émission do pesa. Alors bi tala mon frère soko kena Jean OK 1 tina 3 autango ko Bible zo lo bana biso boy abimisela biso mais yo pena to bande émission tisuka tout monde ata comme ya épître mon bimité ni verset tout monde ba livre ba lecture ba texte voilà na éviter to bon na ebi na comprendre que bino oza ba complexé boza complexé ya batu o ba pesa ba verset ebelé si comme te si on a ba moninga to ba so yesu na deuxième émission na peso ka ba verset na mano ba ka ba épître kaka na peso verset o ki Jean 3 ki na peso ti po sikoyo po yozo kanisa batu na ndi basala nena ndi ba yebi makamanza me ko leka batu papa batu batanga la Bible mais ba escroc ba ebele ana ba verset ebele na mutu mais muyibi et ce qui alors ba pasteur bo ça ba miracle te nazolobela makamona te yoko mélange nazolobela makam par rapport yo nengo zoloba on comprend mutu mususu papa biso to fana na mutu to fani bena na mutu boy magicien mais soka ke na Bible afunguli Bible boni mate mais mutu ayebi Bible boy neni oh Wazekwa c'est bien aimé Félix Wazekwa ngana yebi c'est un enseignant mon nene azaki parmi ba anciens ya Dewey
ayebi bon wazé quoi za mupakano te ayebi évangile za mupakano te ayebi nzambe bien ayebi Jéhovah très bien a mupakano te so bato ba komisa mupakano bon je ne sais pas pour kozala mupakano za mutu ayebi nzambe ta za te mais mutu si apalpa makama nzambe za mupakano te ayebi nzambe rétrograde azonga ndeme fa zonga na makama nzambe. Vous comprenez? Vous savez aussi là, pourquoi ça a émoni l'ongina? C'était la jambe en zambe. Vous savez quoi? C'est quoi? Comme qui n'a tout ça, j'ai acheté à émission, c'est l'équipe, na déjà tout kabwana frère Blaise n'a habité. Moi de la fin par rapport à bateau, bazo croire que tu fais vraiment l'évangélisation, bazo bazo croire te. Et pas big moutazo mon a passé na yo. Ah OK. Exactement, on a la passé dans zone dimension aux ateliers. Si on na lingina le mot de la fin parce que nzamba sala biso grâce to kutana lisusu. Mot de la fin de l'émission. OK. Nazana besoin tena ba na bato bazo croire te. Naza pe na besoin na sala publicité na ngai te. Croire ou pas, eza problème à bato. Le sali est individuel. Sali ezaka ya mutu ye moko. Ngaso nazo sambela nzambe o soko ndimi na yo te eza problème na yo. Eza problème na ngai te. Ngana osambela nzambe na ngana ndenge na ngai pe sambela nzambe na ona ndenge na yo. Omoni lo kezo tungisa biso yo lingo sambela te po zo tala ngai. O te ngana sambela so te po pas ya betanga libaku. Matali yo yo mtuzo beta ba mabaku na yo. Vous comprenez? Le problème est que tu ndimela nzambe moto na moto nzamba benga na ndenge na ye. Comprendre? Au moment dans la Bible évangile selon Jean, Pierre et que moto na moto so tali o comprendre que histoire des hommes comme moto na moto betia na ndenge na ye. Donc ce qui olingi kozala incrédule ponanga nazo sengo penza n'importe quel baga pour favor na sengo faveur penza kozala no incrédulité tam soutang sozo mona ngai ndenge na salaka makamo bo elobi ya mabe kozala no incrédule ponanga te donc simba kisi lobi na théâtre yo bon mutemo ngo boyanga ndenge de kinda okota na wanganga na lobi ngo boyanga pona bongo mutema ah là là makamazambo yo. Oui, makamazambo yo. En tout cas, pour excuser les ministres qui ne peuvent pas se lancer dans muta ils makamazambo. Parce qu'il y a une différence entre muta bongo nza abongo na mutema kana muta bongo na mutema sika. Bon, différence c'est ça par rapport à battant. Une expérience. Tant qu'une expérience, mais yesu wanaka yiwanaka. Yiwanaka. Asolo ba tu penana. Pour muto na bongo mutema lelo. Nza ma sali grâce pe muta sekui. Ate ape ko leka yo mutakala. Oui. Voilà, je ne peux pas aller si loin parce que toujours risquer tous opinions à minute belé. Ngana koma na suka, na éviter frère Blaise après c'est déjà le suka ne pour na émission lelo. Et na sister? Sister. Na ngana pesa mbote mingi pa ya le pasteur Jean-Paul Mayata. Ah, vous avez des relations? Oh, na cadre de théâtre, na cadre de théâtre kaka. Na tokutana na na makolo boyete mais bon tout mon nom qui non bon c'est tout bato nga mosala nzambe mais tout son nom moké tout ndinge pasteur Jean-Paul bato babi na combat de la foi yiba théâtre nous ça jouer kaka pasteur pona nini alinga bongo ako ikanata rôle msute pour atia bato na te wana photo na mais ça peut aussi arriver que non c'est na au salve scénario tché na casting na limite ya au salon et on a dit pona nini bon il y a liboso wana selonga il y a liboso c'est par rapport à personnalité. On moni ba rôle na biso auto moi si a un tel. Les ana moi ba tendance moi aussi mana nzoto ba bizu ba nini bon tam susu ba musu ba korana ba ngote et beb ça tam susu crédibilité mais ce qui okuta na ye otuni yango et ozala bien. Bon ngana yebi ki asepela kana rôle wana parce que a se sentaka à l'aise wana. Voilà. Peut-être nezi nga penda so pesi nga nezi nga nazana nga lokolo mongo te nga nazana nga lokolo mongo te nga so pesi nga ba rôle nyonso na sa na ngai atoche nga muyibi na sa na ngai atoche ngai yanke na jouer na ngai l'essentiel c'est na transmettre message oyo ba pesi nga na transmettre donc c'est ça. Voilà pasteur Jean-Paul Mayata de la foi. Donc de la foi pasteur Kosi Pasteur Nkosi tozakini na tournage mona li. Mais maintenant ce bazar va passer dans le théâtre. Quelle est votre mission? Après on a vu dans le monde de théâtre. Vous croyez quoi? Qu'est-ce que toi qui oses croire quoi? Makama molimo ezali makama nzoto te. Vous êtes belita. Te yozo ke nango mabe. Yoka tunanga nini? OK nango mabe. Paul nyozo ke ozoka nzaneti
omoni apatia lelo omoni apatia lelo bongo na mutema yozo ka eza nengwana te ko changer papa prendre eza problème ya ba esprit éduquer l'esprit ko orienter esprit o ezalaki déjà ya kotenga mapo ezonga ce n'est pas problème ya Jean-Paul Mayata eza problème ya nani de la foi te eza problème ya Saint-Esprit botika dernièrement de la foi autour ça la prière moko awa qui prière pour les artistes si je me trompe bazalaki te bakenaki te ya ko compter ah bakenaki ya compter oui, mais quand même bayaki quand même moi j'étais là quand même bayaki mais ya ko compter mais quand même bayaki est-ce que monsieur bayaki te pour non o bayaki non tout le blanc batu bayaki bayaki pour ani pour Saint-Esprit ta simba ibang ba o bayaki te je sais pas pasteur na biso kutino awa autour ça la prière moko awa tous souvent les Congo basangana ba pasteur so pourquoi ba plus ba comédien ba pasteur ça beaucoup ça souvent les artistes yo zo linga to sala ngona sentiment na yo zela temps na ngwezali chaque chose a son temps zela temps na ngwezali obi et l'autre linga nzambe pa nzambe bambango ezalaka te ba vitesse ezalaka te yango moni bato bazo tutana apparemment bo senti que ba théâtre ba l'équipe na puissance oh là là nani aleki nzambe na puissance parce que puissance ya ba théâtre ya mabe on so ba sanga ina bino boza muki ba passer ba obete yozo kanisa kozala bon nazo pesa ba mote na mingi et pa ya Sele Lukanu na Canada le pasteur Jean-Claude na Portugal TL Business de Thomas Lukanu boza ebele boza vraiment ebele bandeko nyonso o balanda ngai soki na maloba na ngai mutabeti libaku en tout cas bolimbisanga soki eza na place to koyibongisa bobenga na numéro oyo lokola nazana na kisasa 081 91 11 851 81 91 11 851 obengai ozwangai c'est ça. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était la Gallo Promise Gal Neftali, la casquette de la presse congolaise, avec bon plateau avec les magistes et l'évangile. Pardon, na pesa ba petit frère nanga bazana initiative avec ba jeune leader nyonso ki mangu initiative nini parce que l'évangéliste au soutenir initiative écoutez ba jeune wana balamuka katongo na posa mitema na bango basombi bakombo bazokombola pe basala yango chaque jour nazo pesa ba jeune leader nyonso ba jeune leader ya Kimangu association ya ba jeune leader ya Kimangu nyonso sika bazali en tout cas bo continuer bongo eza bien nzambe ya sunga bino apambola bino boko avancer bana ba idée bien bana ba tout donc nzamba sunga bango penda ba voilà nzamba sunga bango soutenir bana mabondeli ekozala bien. Fondation Mwasi Mokonzi pesa ekopesa melayo donc pesa ekopesa melayo Fondation Mwasi Mokonzi ce qu'on a besoin il y a confréter biloko na yo partout dans le monde qui est juste kaka na Pissom 23 fret Pissom 23 pas pasteur Gambé hein pasteur Gambé pardon bana Kimangu nyonso debout Kimangu eza association ya ba jeune nyonso na poto bozali na Angola bozali partout bozali association debout Kimangu et lamuki makasi pe bazo senga na mwana Kimangu nyonso aluka a contacter na libanda monka tozali wana pona ko soutenir ba programme ba projet za mwa mingi pasteur Feli sungu azana Angola keneka pona ba projet wana mais soki obi ke zamona Kimbangu zana libanda mboka contacter na numéro on apesi pe ozwa suite ya ba makamu susu merci zamona Kimbangu to ko contacter des associations bana Kimbangu papa yo lingo yo kotela nini yo mwana Kimbangu te mwana Kimbangu nyonso kaka te mwana Kimbangu nyonso za mwana Kimbangu Foncobel hein série wana ya kala Foncobel voilà pasteur Mbala pasteur Carlos regardez il temple makambo etalioté so ba eta bato quartier mususu nangana senga pena o meka pour soutenir projet o loko ça encore bana Kimbangu na éviter so fanga Kimbangu pas donc c'est pas un problème voilà je dirais un grand merci à celui qui était derrière la caméra Jean Mwanza azaki bon assister na Christelle Lufanga Christelle Pasula Tatasu ceux qui peuvent allez vite comprendre les cœurs de Gallo Promix le billet venant toujours pour papa pour accompagner ma cambalo baganaï c'est quoi rater les sites de Bengana pour mine je dis un grand merci na sœur Adeline Mompa azaki wana kolanda émission oyo mosakoli maintenant na Hollande balobi bo rester toujours branché connecté na chaîne moko to na 100% Jésus à couple Mbwaki Jean-Claude Kalambay Carlos Kalambay levé Chambel Mokobin
Donc la petite beauté. On se retrouve au prochain numéro. Bye. Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, tele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, tele mabondela,